Fidèles internautes, Bambo Tebele, Sika Nyon Sobozwami, Toza Awa Nakati ya Fikin, et Sika Kor ya artiste comédien, Pichou Maïndou. Et ça exposé les deux derniers jours, Baningane ba comédien, baza vraiment qu'on rendre hommage. Tozo Tika Bino Bozo un peu intégralité à la cérémonie, nous sorti à Rokende Kokunda na Nécropole. Mais avant, on a Tozo appelé quelques interviews pour appeler plaisir, on a Bino Wabolandarabiso, et ça a bien. Oui, bonjour. Bonjour. Pasteur Boni. Ouais, ça va très bien. Mais le but de mon qui absence, non, vraiment la morgue, c'est dû à quoi? Ouais, le lobby na morgue nazala quitté parce que nga pe nazaki na deuil. Petite sœur nanga, moi na ya oncle nanga et akufaki. Bon bakundaki lobby, il fallait nazala wana pour bon, ebika mama matanga ndenge zalaka. Naza aîné à famille Mobimba. Donc il fallait être pour tout le monde qui décanter situation na bakundaki lobby et tipo quoi na ki fatigué na zonga ki atteindre lelo boye na ye et longona ba artiste comédien to kabola mawa. Oui Serge, est-ce que vous avez des choses à retravailler na papa Maïndou? Non, koloba ko travailler na Maïndou. Tozwa occasion ya kozala ensemble té. Mais c'est un petit qui me courtoyait, à qui je courtoyais, tozalaki de temps à autre parce que nga azaki na ngiringiri série wana, yé pas azaki kana ota ngiringiri wana. Donc on a écouté presque chaque jour, on s'est dialogué, mais tozwa kana une occasion ya ko travailler ensemble té. Ko perdre aussi jeune boy salondeni. Non, c'est choquant hein. C'est choquant. Blague au coin. On avait encore besoin de lui. Mais tout ça, à Dieu soit la gloire. Parce que Azaki, non seulement un collègue, mais un petit frère très poli. Très poli, je le témoigne. Non seulement pour Akoufi Lelo, mais du fond de mon cœur. Azaki très poli et partout, il nous respectait. Mais paix à son âme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, tout ça toujours à en Afrique pour na kozwa ba image, voilà. To tiko le grand caméraman à côté un peu na kati pour na kozwa ba image ya matanga ndenge zo le kana kati pe to kozongela bino après. Bo s'abonner 4 jours na chaîne na bino Info 16, bo s'abonner belé et ça abso bien makasi. Mais nous oublions tous les bienfaits qu'il a accomplis dans nos familles et nous maltraitons les choses les plus précieuses au Yatik et Libiso. J'allais dire par là les enfants. Que la famille prenne soin de la bénédiction au Yatik Nanzela et papa Maïd. C'est l'enfant. Vous avez soin à moi nawana. Le lenge yo zwa soin à banana yo. Zwa soin à moi nawana. Le lego lingakate mwana no nyo kwama ko lingapete mwana oyo papa Mayinga asala nini anyo kwama aimons vivre. Alléluia, amen. Botali sa réellement bolinga papa Mayinga na famille na bino na nzela ya mwana atiki bopese bolingo oyo papa na kokai kopesa na lingina témoigner pour na collègue na Msala. Je crois qu'il n'y a pas trop à dire. Oyo par exemple na Musala a Zalaki Mutumoko, ceux qui déjà azosala Musala nae, ceux qui ont PC Musala Musu en dehors ya oyo azosala, c'est vraiment difficile pour Boyoga. Takosam sam Musus. Mais ce que PC Musala Musus là moi passe. Donc azalaki un peu na moi respect à Musala oyo azosala. Je crois que même na domaine épée à théâtre, nous avons compris que vraiment c'est un artiste, artiste. Parce que na katinae, ceux qui bodo solo nae, azobi misabilo au monde na ebe muto penda artiste. Et là on me soupa epsa ki biso alobi, ngai mukona ko kufa, de mona waka. Donc tozo vivre o yemoko ayebisa ki biso. Je crois que ça témoigner la souka mais azam sali malamu vraiment. Na botosi
ya mosala na ye. Merci. Merci chef Emma, témoignage va être un message à l'artiste. C'est pour la première fois, Banato Banama Tanga, tous ensemble, et moi l'accès Papa Mayindo, Azaraki Moussana Nzambe. Kimia, Banato Bandaki Matanga, Papa Mayindo, Tilelo, au Bazaki la part des artistes. Bolanda, message, Bougoume Sakama, Pesaki Bisso, tous ensemble. Na kosenga na artiste tolanda bayana biso to basumba na nganda oyo batikela biso division koswana kofinganaka ka koyiba bayiba kambongo. Je crois que ngonga ekoki tout ça la ilongo dans la face des artistes ils allaient kermesse oyebi risque nini to courir pour nous ça la makambo mayini na pas des artistes. C'était très dangereux, très risquant. Ce qui m'a bagaté la place la plus dangereuse, la plus dangereuse de Kinshasa, c'est cette place-là. Indépendance, sinon c'est Bandaka Bissikawana. Mais nous avons un biso témoignage à sa papa Maouindo, Maïndo Zamon Nzambe à l'Aximi de Bonaye. Merci. Le président Chaka Congo, témoignage de Bana Oyo Papa Maïndo, Bana conforme en dehors. Il y a un groupe évangéliste parce qu'il y avait un moment. Aussi à Salata, moi, Moukoumanaye, Tozobenga, Clarisse Bilonda, Ayambango. Papa Maïndo a vraiment un bon papa de Bandinaye. Naza parmi les artistes Oyo, à Fumola qui travaille qui vraiment. Donc, depuis que Bandanaye na groupe Nayo à Fumola qui groupe le Papa Maïndo, Kotika la Commune na ma Papa Fololo. donc to Bandanaye. Natikala comment on a place à Fingate. Natikala comment on a place où à Silikate. Donc Azaki papa moko Azaki social. Eh bien qu'on partager vraiment la bateau. Et surtout ngayon de la télé nous on a témoignage vivant. La bala na mapoka papa. Qui papa m'a eu soutien na la bala na télé longa la zabwe. Mais avant non, à comme ma place Azalaki à tous les côtés moko. Azaki chaque fois qu'on a côté na ndako. Ko pesa nga ba conseil et moi ko tande ko bisanga bi mwana ngai na na poso ya place na les autres travail na laisser papa na koya mais c'est pas encore le moment mais ceux qui n'a commis na temps ko travailler na koya bisayo ti na nga singa bi leki na nga na zo longa place nga na zali place na ko na ko pesa adresse si les lois na ko surtout que papa Maïndo zate dona passe na mutema yango biso surtout le groupe papa Maïndo to ekole la papa na biso wazala ki vraiment papa moko na invité sur la ko ekolo banyana Maboko Makasi pour un témoignage. Tout beteli artiste Maboko Makasi. Merci pour un témoignage. Merci de donner à Clarisse. Clarisse Bilonda, comprenez son émotion. C'est tout à fait mal aller là. C'est normal. Parce que comme Maïndo, ils ont continué pour Ganga, pour Loba, na Matoi, pe na Mipema ya bato ebele. Deko Tiko, Yope, Obibaki na Papa Maïndo, pour travail qui est comme encore. Pasteur Ezaï, comme on a Tcheko, Oya Koufi, Nabenga Kimpoul, mon cher. Pendant 12 ans, Ngana Koti groupe évangéliste en 2003, Ayamba Kingai. Yena Papa Chamboy. Bisomi Sato, vous avez dit élément ma casta ou casting, ils ont salement. Aïbi déjà que Maïndo au Simba dans le centre. Tcheko au Simba à la gauche, Chamboy au Simba à la droite. Pendant tout ce temps, avant Papa Maïndo, on a observé qui est. C'est vrai. Azaki Moutou. Avec aussi, moi bien comprendre ce qu'on a là. Mais c'est vrai qu'on vend dans la montée, on a été. Soukanango, à Kosenga Bolimbi Siye Moko. Soukanango qui pour mon cher, on a bloqué les gars qui ont été. Papa Maïndo Azaki Moutou a pardon. Il pardonnait facilement. Papa Maïndo Azaki Rantignete. Mais Papa Maïndo Azaki un bon penseur, un travailleur. Papa Maïndo Azaki trop amusant. Il aimait partager. Azaki social. Pendant tout ce temps avant Papa Maïndo. Mais quand moi j'ai quitté le groupe évangéliste, c'est le groupe Yokason. Aussi, alors qu'il a mon cher. Groupe Ponezé à Bissognon, c'est pour qu'on ait la gangaïté. Et quand on a décidé qu'on ait un temps Oyo. Nous avons Sabino qui est peut-être au Bagoza l'attente demain dimanche à 22h30. C'est la RTVS 1 Bokolanda.
Le dernier film, Papa Mayindo a tourné dans le groupe Yokason, a joué le rôle domestique et à Papa Massas avec le titre Ngouzani. Demain à 22h30 sur la RTVS 1. Ce que je garde, regret dans la raquette, tout quelqu'un a mis balai. Pour le balai, on continue, même dans le film, un souk à groupe évangéliste. Tous autres travaillent ensemble avec le domestique Nabiso. Que son âme repose en paix. Merci. 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 Tobeti Maboko Makasi pour tous ces témoignages. Ils ont tellement ébélé. Ceux qui te le disent, nous sommes les cas. Après ce témoignage, il y a Olamou, il y a Nengue entre ciel et terre. Je pense que la liste, il y a des propageurs de fleurs est là. Nous avons maintenant des propageurs de fleurs. Il faut des gerbes de fleurs. Aux gens gerbes de fleurs nayo. Yaka au Pesa Congo nayo. Mais dans l'entretemps, tous les déjà. Kobenga Bandeko Bazana gerbes de fleurs nabango. Nous commençons par le groupe de Papa Maï.
J'espère que Bouti Bokolanda ndenge programme ezole kanakati ça déjà dépôt de gerbes de fleurs binomo bomoni ba comédien au bazali ba crew au pezali toujours continue toujours à interview nazana président Pape Swan président Pape Swan bonjour. Oh, bonjour maman. Ko perdre papa Pichou Mayindu ezo sala ondeni. Ils ont passé hein. Ils ont passé ko perdre jeune boy. Jeune artiste, vraiment, c'est vraiment triste. Donc, nous avons même Mayindu tozalaka na ye, tout jouer na ye ensemble, nazo benga ye na intervention na groupe nanga. Mayindu akomaki vraiment famille. Malgré ça na évangéliste mais tout comme na famille. Tina maman mo pas longo évangéliste, à ça les groupes na comme le na OpTV. Atiki sous groupe na kozonga to comme travailler na vaille na comme travailler to comme travailler mais ça vraiment passe vraiment passe. Voilà merci bon mon ça vraiment passé votre so continue toujours na interview oui et belé peut-être to lingalité na musala na biso to lingalité nande bomoni ande bo constater car bato bozomona lelo so yalaki artiste moko oyo ayibani makasi koleka Mayindu obaki président moko ya groupe moko boye nde lelo ozomona panique ya de saranateur mais nzambe a confondre bato bakanisaki mabe lelo Mayindu akundama peut-être koleka ba misusu bakenda avant ye mais président Papson nini mutezo sala bongo ki mutema bien na monde arrêté dû à quoi poto oui ils ont raison tout moni absence ba président Belé ils ont remarquable bon au moins na vie hein na musala biso sala oyo na art oyo association pe ko zape moko te partout dans le monde association d'artistes elle a toujours moko te ça toujours rebelle siko awa na Congo bato so balinga bazala liboke moko na pe yango musu edo sala ke ezo boma pe ba nouveau bazoya so ba nouveau na ton bazoya bino musu bozo bo étouffer bango po bino bo régner toujours bozala toujours eloko esani mabe yango wana siko so ba moni ba musu côté moko ba romo ke côté moko boye mitema mabe ezo sala makasi et puis tant ba rozwaya bango ba pesi bango bozwa bo charge bo bo sala bo pe ba musu pe ba famille musu ba koma olela na bango ha ba musu ba koma olela na bango donc nzamba sunga biso to za bo moko na ekito za bo moko na modero to bo moko na to bo moko partout to ebiki to bo moko wana ko za bien mais soki to continue na toujours na lire to la sabatura sentiment matanga ba mona biso ki to vani ensemble to mela to seka to l'ingalité soki na matanga esile mona ki mutama be bandi ba obengo ba mutu mondeni pesa numéro ya Papson kuna obe pesa numéro ya Dams kuna misusu pa oloba obiki na numéro na ete mais okazani na wana téléphone okazana na téléphone na ye maboyi ko pesa numéro na yo tozala bato biso na poto abenga bisoti ba bela ba Paris ba Londres bato bazai belé ma ko tanga ba kombo bango pesa te mais musuto ngo baki na benga ki mutu tel na ba pe numéro na bongisa numéro no mabi azala ngote mais pour ki mutu ya mababo donc ça bien te to lingalité tozolanda na ka to matanga to mona nika ne to lingali mais rien to lingalité yango po moni bon ngai bina na semi faire na ngami na ba artiste mingi na koma na ngozala mingi moi pembeni pona talaka bato ni na ko fréquenter na bango badina ko vana bango pona biloko ka ya boye kaka ko boma na kako via mulai to ano ba jeune netsika na minute na kala mwana ero lobili kama ko boma ma skoliwa ya Pichu c'est que ça ndenge tozo que ça poison c'est que ça réellement ça poison non je n'ai pas dit ça obi ko bomana wana ya ba poison ya ko bokela na ba maladie et tout oui ezali effectivement ezali ba ko bokela ba maladie ezali na sai lango eloko te moyina no kanga Papson ala ksa nini Papson wana kutu nini eki wana utala ksa nini ye kutu nani même ka yo na bulu na bino boza koyoka na pe ezate ozomona mais so itozala bomoko eloko pe malunga to ganya na biso na musala ngo peza na ngote boto bomana na poani to bomana pola nini ko bomana hein donc Mayindu
nzambe azwa molimo na ye eza pasi nayebi ke nzambe akozala na ye elongo akosiste ye akozala na elongo ti ntango ye moko aoya. Merci beaucoup. Bonjour Président Modero. Oui maman. Président Modero, copain de Papa Maïndou et Zosala Ondengene. Oui, copain de Papa Maïndou, Tozangi un bon comédien moko le susu yamboka na biso abungi. Eza passe yango toyeko kabola passe elongo na bango. Voilà. Président Modero, vous avez pu chance de travailler même film mort qu'on a pas Maïndou ou bien. Ouais, on a travaillé na ba Devos, ba Gabi mais il y a une chance on a été. Président Modero, on a remarqué l'absence de la présidente Belé. Ils ont vraiment dit à quoi? Absence c'est le leader Belé. C'est comme si Koyo qu'on a vraiment comme tel ça ma casse. Belé bana katikuna on continue na katite batu bazali. Tozali ba comédie ba ye. Ouais tozali. Bonjour Mikungu Boni. Malam vraiment malam mais moi ndambuka malam. Le but au monde qui présence dans la morgue tu remarqué pas absence c'est artiste Belé ça qui dit à quoi? Ba tournage kaka ou bien le lien de nos artistes. Na habité soki ba artiste msu ba yakite so za qui dit à quoi mais na mon ndire za qui dit à quelque chose ya onde ba yakite. Pe lelo so mona otali a o mona mena ba baza penande to sala te. Le na mon ndire kabani comme si deux parties bato musu bake côté na bato pako siko bake côté na bango bato NTPC pe bake côté na bango na ebité ndeka constant na sali po mutani a NTPC ata moko te na monia donc na monika bato pako siko bango pe utotika fleur tout à l'heure donc na ebité soki a NTPC na pako siko ndo na groupe évangéliste c'est moi problème ezali mais na ebité donc oui et ça lorsque on dégaine ko perdre moi qu'on a bino vraiment ça vraiment dégaine en tout cas et ça la pas si franchement ata tozo loba tozo solo là mais pas si vraiment ça mtema po to tuko bungisa moko o ya biso o tozaki na ye donc ezo ça vraiment pas si makasi mais tout ça ce qu'on liwa eza dans mystère caché oyo ye mon kolo ayebi donc le quoi nkolo ya pesa ki biso yebe mutazu donc to rendre grâce ka pa na ye donc chose ate donc tout ça na souci to kabola nin. Voilà. Merci beaucoup. Oui, fidèles internautes, Bocho Landa, oui, d'accord, c'est bon. Bocho Nande, Batubaza Koloba, Monique, non. Absence, il y a artiste Belé, ils sont vraiment remarquables. Tu évites ce qu'ils animent. Bon, s'abonner toujours Belé. Honorable Jean-Jacques Dinganga en Allemagne, vous continuez toujours à s'abonner. Chaîne Nabino Yango, Info 16, Info 16. Tous toujours dans l'interview, vous demandez toujours tambola, toujours. Na kacha fiki pour vous avez un peu d'image voilà. Tous toujours sur place, tous coacher tout le monde qui subana tazawana voilà. Tout mec un peu ko bien. Qui subana tazawana matanga. Tuzana matanga na zoya na bossa ni ma émission na charge. Et tu as na cabine ukene na zoya. Voilà, fidèles internautes, bon, on n'a pas le choix. Voilà, nous sommes toujours là, toujours continuer à l'interview. Bonjour. Bonjour Maggie. Oui, tout le monde est présent. Est-ce que vous avez des choses à travailler dans l'artiste comédien Papa Maïndou? Oui, certainement, on a travaillé, on a travaillé trop, on a travaillé à Bengarangaï, on a aidé la mise en scène, tant on a eu Nigeria, on a travaillé dans le groupe Naé, tant on a salé le groupe Naé. Na zoaki pena moi tana ya taba 6 mois na mekaiko 1 mois ko mettre à niveau ba acteur naie et c'était bien tous aïe vraiment très bien et une fois penga pena bengaga na sala film moko na d'ailleurs na joué ça docteur na film wana parce que batuming ba jouer ça domestique sentinelle mais na sala quand même différence pour il peut aussi jouer tous les rôles et a incarné qui en très bien et voilà, donc merci beaucoup à nos confrères. En fait, Naël, sous ça, le dernier film, na groupe ya Tcheko Matondo, à Bengaïngaï, et tout ça, il y a un film Mogo, Nazalaki Pasteur na film Mango. Voilà, donc, non, Nazalaki frère en Christ na film Mango. Donc, tout joyeux Naé. Aza, soit na rolo ba témoignage ya Maïndou, Moutaluka a peine problème té. Aïbo Vanana Batu. Azaki pena mu Congo babanga makambu ba Congo bazalaka na bango dou banini donc asekisaka batu place azali alingi ambiance donc il était comme ça et donc na okaki sango na ye ya liwa na okaki vraiment passé mais tozi ba témoignage ne mingi ya malam mais tozo mona pena absence ya ba artiste mingi te so eza dit à quoi ozo témoigner bolam ne ka pas kufi ou bien eza les comme so esali ki absence ya ba artiste belele za na kache sika.
Magui, c'est tout à fait normal. Jésus-Christ a eu au Koufelangaï na yo totelemiao. Mais na mboka na moko ba ope ba boyeke bazali. C'est tout à fait normal. Donc to ko obligé ba onte to ko zo ba on banda na ba ya. To mo ida ba tchuke bazali awa ba modero bazali awa ba papa na biso Elombe azalaki awa ba Léandre bazali. Donc c'est déjà bon. O ayete au moins inde maindo alali. Ayebinete banani ba yego assister. Donc biso nde batuto omona banani ba ye banani ba yete. Ya yebi na ete. Mukonga pe na ozalate na yebi na ngate soki eza banani o ba ya ko assister ngai. Ba ya 5 Baya 1000, l'essentiel, na kei, na ke place nini, na lelami, c'est tout. Ou soit maïndu, ezato yaki 5. Mais ce qui est important, batu ba fongoli mutema ba aider, ba obsèque ya maïndu l'équipe très bien. Na ba konzamboka ba se mobiliser. Il est le premier comédien au bazo kunda lelo na nécropole. Vous comprenez donc, cela veut dire batu bazaki vraiment gouverneur Kimbuta, Ache Loboko, ministre Bruno Tibala, Ache Loboko, donc Batupenda Oyo, Bazala rappelé moi hésitant na Bamakam Nabiso, Baza quand même ouvert na Mamba ya Maïndou. Donc, pour Nanga déjà, Toyete, les Anango, pas grave. Merci beaucoup. L'artiste Baza tellement payé. Et belé, toujours continuer, toujours un bâtard. Vu de mon IP, artiste comédien Nabiso. Berdoli, bonjour. Bonjour Magui. Oui, tout le monde est présent dans yo, tout le monde est mon groupe la bino Maltoni, mon intérêt Dieu à quoi? Bino beso boza barantine soit entre bino sous. Non, tozana ba rendez-vous na biso mususu te. Et koza bazaza na bango ka awa me yondo zomo na bango te omoni ndengai. Mais bazana bango, bazali bakozanga te parce que est-ce que vous avez eu chance de travailler na Papa Mayindo? Non, on a eu chance wana te, mais na yebi azamu to moko travailler trop. Mais na zona chance de travailler na été. Pour perdre essai binondene. Ah, ça linga bena bien te, ça linga pas si makasi, ton na yoka papa na kufi en tout cas na leli. Et ça linga bien te parce que na linga kay makasi, va même na ba film mais na ye na sepelane vraiment makasi, tellement makasi. Voilà. Merci. Et nous sommes toujours là, Tindenge Corps Eko Longwa. Vous s'abonnez toujours à la chaîne Nabino Info 16. Bino pe ba obolingaka ba théâtre kitoko, vous s'abonnez à Info 16 Njonding. Et ce que vous mona ba théâtre bien, ya bien kitoko makasi. Nous sommes toujours là, voilà fiki bozo mona des artistes baza ko répondre madame nazo peut raison mais on a remarqué que l'artiste mingi vraiment bah été toujours continuer toujours l'interview na biso. Présence il y a Richie, le grand réalisateur. Bonjour Richie. Oui, bonjour. Depuis le binamor, il y a mon gars qui est vraiment occupé. Il y a des qui charge à organiser matanga Papa Mayindo. Oui, bon, biso, dès que tu as la famille évangéliste, donc, surtout dans la racine, biso, président biso, Alissa, là, dans le hôtel évangéliste, c'est des étoiles libérées. Depuis biso, tu as dirigé des étoiles libérées, donc, c'est la famille. Donc, avant de nous soubailler, nous faisons biso, mon auto, le canto, to simba, nous, l'euro, ya biso. Mais heureusement qu'il nouvelle il y a lieu Papa Mayindo et ça là qui on est. Heureusement qu'il y a et ça là il a bien été. Donc na yeba gité na kuta ba appel manqué il y a actrice moko boy ya Belinda Toko appel manqué na ko rappeler elle a rappelé à Ipsinga que non Papa Mayindo a koufi na tika ah bon na katimba mon téléphone na vendi quelques secondes et puis na obenga pasteur Kobla au hasard azo coordonné évangéliste et à part comme Papa Godé aza un peu na occupation mususu na obenga yende a confirmer ngango tozana rendez-vous moko na to kanisa to kinota ba orphelin na kenda isouté pour na kenda maman kuna plein ma papa pasteur Kobla zalaki et c'est que nos photos organiser ba réunion ndeni to ko bengisa batu baya ndeni to ko communiquer batu donc moi qui les isouté to vandagi wana to luka ba stratégie ndeni ya osala ndeni ya ko luka ba plateforme, association et Kambara Bato théâtre quoi. Donc voilà, c'était un peu ça mais qui vraiment choc moko ya makasi na mutema na ngai. Mais on a appris que matango mingi bata gouvernement bato batip no par rapport à bino bata théâtre. Ils a logique hein, ils a logique être au travail ka toujours travailler pour na batu nyonso. Équipe nationale il y a théâtre ils a la raté. Mais tant que vous travaillez,
pour na kosepelisa moi mokonza mboka moi vandaki moi za stressé marmeleki trop atali pa maindo asekisi moi stress elongwe au moins donc ce n'est que normal toi na place muto ko kende l'état ezaba papa na biso liboso ozomona donc l'état c'est normal l'état et cha biso ba artiste comédien et belé possibilité ça vraiment pénaté ozomona alors pour nga na omona ngo mabete soki gouvernement et che biso pour soutenir biso donc ce n'est que normal. Voilà, merci beaucoup Richie, le grand réalisateur. Conseil nos groupes, ça peut être remarqué. C'est comme si beaucoup les avons maté. Pour Barthes Ming va se présenter depuis le Binamor, Gati le tout le monde avait que non, Ming va être. Conseil nos groupes, ça va pour Nabi Gayo. Au fin d'année Barthes, vous appelez le grand réalisateur. Vous pouvez avoir un mot, voilà. Bon, Nazar réalisateur à Moukié, Batibélé. Yamounene. Non, au fond, que tu es un grand. Pourquoi Zoboya? Bon, merci comme Yolobi, Olobi Ango. Conseil Zara que non Nebalobara nous était là plutôt Mbila était là donc na était tout donc le loko évangéliste le peko la coupe nabino na OK batebe ba loba que non évangéliste yara na ba matanga te bon ils appellent le repos interpeller biso nyonso comme on a interpellé biso nyonso bandeko ba mona na matanga te en tout cas s'il vous plaît et ça là moi bien so likambo ça fait tout ko boudé na yo on a s'appelé nani président Caleb Lelo alobaki alobi que non matanga azanga vraiment te malam good fait à cause zanga na président on ndeti nga pe na zanga ko kolobano nanga na fait déranger na ngate et to zeba mikende to ndole la mamba ba fait mais to koma mikolo za na posana lia na lia nanga o mona donc conseil zara que non bo sepelara bo le na ba o ba le la au monde ils attaquent que non matanga bo banda osa ndeti ba minene donc et ça là vraiment bien te biso ba conseil après ça biso to na batibeli balanda biso na pe na poto baba que non faut aux la humble au monde donc voilà c'est un peu ça donc on a conseillé à tout base un peu moins humble donc merci vraiment beau s'abonner toujours beau s'abonner na Info 16 beau s'abonner toujours continue toujours na interview voilà tout mon IP président Tridom Mobutu pe bonjour président. Bonjour Magui Boss au Congo. Oui, tout le monde est présent dans un matin papa Maïn. Est-ce que vous avez chance de travailler dans Yugo en tant qu'artiste comédien? Non, on a eu chance de travailler mais tant qu'artiste on a eu matin. Mais on a remarqué que ça mon cause comme si ba non so ba été. On a remarqué Bazali bango bazana. Mais le Binamor absence dans zaki remarquable zaki dit à quoi que ba tournage ou bien bobe na ba ben na bandako. Non, Radam, tu as bien depuis Nabotama, Nakola, Nabena, toujours Nabena, donc, il y a combien de bêtes. Mais là, tu as un machac, on a moniqué, on a quitté le lobby. Voilà. Ok, voilà, dans un autre temps, tu es présent à Matanga, voilà, mon conseil nos groupes, c'est un artiste européen, Matanga, Balangamona, yo, travail, mais comme nos artistes, mon année, artistes Mingo, sont foutre nango, s'intéresser à Matanga, tu conseilles nos groupes, ça va. Non, mon coup, c'est Mbil était là partout. Les télé papa m'a de côté, le lobby pas, nous ne sommes pas dans l'IPC. Oh, bah, était, non, le gouvernement, mais Mbil était là partout, donc voilà. Bah, n'importe quoi comprendre que, Bané, Badarana, Batou, Bané, Balinga, Mbil était là partout, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cyprem Gogan Nazanga Kozoete, tellement le bas bien. Nazanga Kozoete. Bonjour Cyprem. Bonjour Boni. Bien, le but de donner métier Batasuka Baye, comme on peut savoir micro, mais j'ai remarqué que Batasuka Baye qui même on peut savoir micro, les sous pas le baemo. C'est que bon ça n'a pas mon micro, t'es un salon, mon arabe non comment. N'a pas la ville comme ça là. N'a pas mon micro pour aller là. Mais l'impression dans ce que ça ni na journal le lobby l'impression les gens donnent pour les artistes Baye. Moi faux. Tu es mouqué par rapport à des Maïndou. Basta rebelle ba été faux. On comprend ma bien ma casse donc bablo ko en photo linga ici là. Non le bien ça comme des bazan boyo qualité. Tala, ni to la boyo to ça la moussa photo kana roger. Mais to ça la moussa pour na roger tout jouer Simba. Moi je m'en fous de kana dina na ngano mais pour ezali matanga to e mouqué. Pour me ngwana. Oui voilà merci bon. Matin on doit mouqué ça peut faute na bino moko. Oui, Belleville a moyen de soigner ouais, tout le monde bango vraiment. Voilà. Et puis, la transparence, moi c'est ma famille. C'est là qui bango mbele bar. Merci beaucoup na Mafa, merci na Belleville. Oui, bango na bazan sima na biso voilà. C'est là qui ba na bar. Ba ki na bar. On comprend donc bablo ko wana ne volonge si là. Donc matin on te couvi, pour te mongo tikali, au petit famille. C'est le mot systématique. La pire boule. Toujours.
Merci Cyprien, merci. Nakoka yondo lobate. Toke pas samba, toke pas tout le monde artiste samba et puis totika baza po de moi kamite corps ezolinga. Et kende tokene un peu qu'on interview pas samba, voilà, on a vu qu'il est là aussi. Bonjour Samba. Bonjour. Oui, tout le monde est présent dans matanga papa Maïndo deux salons de nous se retrouver na place ya matanga papa Maïndo exposé. Après ça c'est comédien de quoi yo. Vraiment en tant qu'humain, faut ça en passer. Mutuni na se pela na liwa muninga. Donc tout ça na regret ma casse to perdre un grand ya monde na biso papa Maïndo. Papa Maïndo sali ba bon timing na théâtre. Na habité bato bazo banda ba musango lelo mais biso to yebi valeur na ye. Ba simba pena ba kanga kino makasi na groupe évangéliste. Les amis sont au groupe évangéliste c'était on dirait 5 c'est là quoi. Donc tout ça na regret makasi. Il y a repère artiste mené le roi hier. Tout ça na passe. Merci beaucoup. Nous avons terminé poser comme papa si vraiment n'engene est-ce que vous avez chance un peu à cause opportunité à travailler per scène mon bien scénario mon na papa Maïndo. Bon, nga penza na yeto yeba ite. Tebe na bisote. Du moins nga samba na yebi Maïndo moko boy. Maïndo pa yebi samba moko boy mais kokuta na boy nanu te. Na kuta ne kaka ti akufi bola kuta ka mbala moko. Mbala moko za na occasion na za ki invité na groupe Yokaso ya président Tcheko. Avec ça là que jouer. Nga la zo jouer Mubali ya mona Masasi Kabamba. Ya zo jouer domestique ya Kabamba. C'est pas là que ça fusion. Mais jour à tourner ça na yé. Muto a bien ça nga tourner tableau quelque part. Mais yé muta yambanga. Ayaminga samba. Aso menga masanga na meli. On dirait to yebani mais to yebani kaka na musika. Vraiment eloko wana mukia sala et makenga. Alors par rapport à yo kake akufi natasi mo bolamu wana mukie vraiment nazaki obligé à kozala ko pese vraiment ba donner hommage digne de son nom. Yo moni to tiri même occupation sous privé to ye poto rendre donner hommage. En tout cas merci vraiment. Tali président actuel en exercice Yende Azo dirigé groupe évangéliste et toujours travaillé en collaboration avec de là où il est en France. Nzambe Apambolaye pour tout ce qu'il fait pour notre groupe évangéliste, si nous pouvons aussi acclamer pour lui. Et Tokopé, ça maintenant, merci Naba acteur Nyos sur le groupe évangéliste. Merci pour notre comportement, pour notre attitude, pour notre implication personnelle. Il y a chaque acteur et actrice du groupe évangéliste pendant ces temps où Yotoza Namatanga Yande Konabiso Maïndou. Et nous remercions tous les artistes confondus dans la discipline Nyoso et en particulier les comédiens. Depuis le 30 juin, tant que tu as message Oyo, alors tous remercier la plateforme Nyoso et accompagner Bisso pendant tous ces temps des obsèques. Et nous citons la Pakosiko Oyo Batiki Bissote. Na président coordonnateur Nabango, Maman Anna Sonjo, merci mingi na implication Nabino pour la réussite yaba obsèque Oyo. Toko remercier ANPTC où ezalaki na biso ensemble ya président Masumu par délégation nango ezalaki dirigé na papa Ngalufar na papa Lule Nzambe apambola bino pour na soutien na bino et tobo sanité. Le président Chaka Congo, il y a artiste en danger. Oyope atambola kina biso elongo, to tambola kina ye ensemble, tina mukona lelo, to lingito longola équivoque que toutes ces plateformes bazalaki autour du groupe évangéliste et nous avons travaillé la main dans la main. Et donc on remercier ma partenaire na biso on va soutenir biso pour que ba obsèque oyo et les cas bien. Naïe bien que le gouvernement congolais est tikaki bisoté par ma personne interposée Oyo Bazako représenté gouvernement. Là nous citons le premier ministre Bruno Chibala qui nous a reçu officiellement et il a fait sa part. Donc on remercie le numéro 1, le premier citoyen à ville à Kinshasa, Monsieur André Kimbuta Yango qui nous a aussi reçu et il nous a facilité beaucoup de choses. Ce qui est l'autre enterré dans la nécropole, c'est par
le geste oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa asalaki. Et tozo remercier pe maman Nabiso oyo atika biso jamais depuis création du groupe évangéliste Azana biso ensemble jusqu'aujourd'hui. Et ça, la présidente générale et la faculté de la SAP, nous citons Maman Bi Omba, Yemutu a pesibiso corbiar au bozomo na libanda, Yepe Mutu a permettre Maïndou à la tateni oye à la tinakat na cercueil. Vraiment, nous sommes de cœur et nos remerciements na Maman Bi Omba. Voilà Tokomi Nasuka. Donc, organiser conférence de presse par journaliste Nyonso, par comme on a pasteur Esaïe, à répertorier Bango et nous allons donner un programme. Donc, ça, la conférence de presse pour tout expliquer en long et en large c'est quoi le groupe évangéliste, quels sont les opérateurs, on va diriger le groupe évangéliste et puis historique il y a groupe évangéliste, on aura le temps pour mon Esaïe. De remercier Papa Nabiso, frère Nabiso, Sek Oyo. Et nous allons citer le président Fiston Saïsaï, Oyo Asombi Cercueil Ototier, Papa Maïndou Nakati. Nous sommes vraiment reconnaissants de la contribution à la président Nyonso, Tangi président Caleb qui est venu avec son enveloppe, Naba Nyonso va soutenir Kibiso. Vraiment, nous sommes de cœur et nous sommes reconnaissants avec vous. Alors, tozo comme presque na souka programme Nabiso, dans quelques minutes, tu peux la lever à corps. Corps ezo kende tout droit na nécropole. Et to sengi to sala ngona kat na kimia. To ko libérer ça, boko zo un mot na service ya protocole, bako yip sabino nini to ko sala juste après lever ya corps. Kimia ezala Nabiso nyonso, Nzambe ya évangéliste. Nzambe ya apôtre Jean-Robert Engondo Ouazali, père spirituel, confirmé, père reconnu à groupe évangéliste. Nzambe ya président Gabi Kiwaka, Nzambe ya Devos, Nzambe ya bactère nyonso évangéliste, apambola bino moko na moko, na o nyonso bosali, pe akanisela bino, totikala ensemble, to avancer afin que corporation oyo et que de liboso au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit Amen. Avant il y a prière et l'Ikitobeti Maboko Makasi pour le colon. Tobeti Maboko. Shalom. 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 Tozo sala makambo oyo eza na kati ya liturgie. Toyeba lobi fiancé. Ezala mibeko mboka na biso. Ezala l'église. Fiancé à la au mobala qui opesa bientôt. Wana de fiancé. Amen. Mais la nouvelle mboka na biso elekotaka na fiancé. Fiancé ekopanza nango okosala esika moko te. Mais lokola papa Mayi nandeko na mwana biso ya mwasi afandaki ndako moko agirisi ebale awa babengaka union de fait. C'est-à-dire que obelaki union de fait ekasese ndako moko na spiritualité communion ezalaki atako mwasi obali te mobimaka na ye ebaki communion ezali olimbisaka kosema na nzoto ezaka mpona plaisir te mais c'est encore pour la communion yango na sokosana esika moko omwana oka bandi kokana po transmission ya bacaractere tosalema entre bango omasoata mosa okama te mobali akamaka omona tomosa tokama moko mpe po mobali atransmete communal caractere na alors bandi kosala yango po okakomolako moko akomaki nzoto moko ebilobe biso qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. Nous sommes capables de le frère nous a capable de nzoto na molimo pe akabana. Kama ça la teke aona mwana kila sima. Okone tout ça. To limite batamisa mabe a profiter autre mwana qui était. Nenge mayi ya kiawa akeli bela. On ne verra plus jamais et jamais. Amen.
Amen. Yango tokosala priere po tokabola na mayini soki okamotali mosusu ata na poko awa eza na bana lisumu te tokomona mabeka na kati ya bato epa na nzambe ya na influence moko te spirituel yango tozosala. Amen. Voilà. Sois fort. Courage. Ça va avec ça qui? Ça va beaucoup. Et puis, le loyo, je sais que le père est au salon. Alors, ça fait. Merci à vous. oyo te sanke topesa merci na mutu moko oyo afacilitaki biso tâche. Nazo cité le directeur général ya FIKIN, ya foire internationale ya Kinshasa,
Monsieur Bokopolo. Vraiment, il nous a accueillis dans un espace à Fikine. Pavillon 12 autres la Ndekonabiso Maïndou, Bapesibiso gratuitement. Vraiment, nous sommes très reconnaissants pour y sans que tout ça merci. Service nae où ezali awa va transmettre va remerciement na biso et pas ya DG ya Fikine monsieur Bokopolo. Merci beaucoup. Voilà, pendant que les musiciens baza koyemba tozo ça la dernière recueillement yo oyo le kakité kotala tona bala suka nzota papa Maïndou tozo pesa permission mais tozo banda service à protocole et Fungabiso. Pendant quelques minutes, on a service à protocole pour empêcher Abandana. Et le conseil de l'heure de débat est à montre. Tout le monde, fanatique, en mieux connaissance. Comme il y a des groupes, les groupes sont arrêtés dans le bateau. Un autre chien, ici représenté, merci. Les artistes, rapidement. Les artistes comédiens. obatala okepe kosoka na bana basi ya ezinga bato na mituka na biloko to nzambe oyo tokosodeplace ati kuna ti kozoka na biso otinda baange na yo nzambe archange mikael liboso mpo na koveye mpe kobatela cortège nyonso to nzambe na bomoi na kokende mpe na kozonga na nkombo na yesu masiya konsole mitema na biso parce que le consolateur par excellence ezali yo eloko moko te nzambe oyo kokompense perte séparation oyo nzambe oimpose biso epai na ndeko na biso Maïndou obele saint esprit et consolateur par excellence consolateur de cœur brisé na okonsole mitema na moko na okume biso makolo epai na yo na nkombo na yesu kristo nde toboni. Merci. Tometima beaucoup makasi. Voilà, je pense qu'avant papa ne mettre à communiquer ça que pas du tout. Les artistes, avancez.
merci beaucoup boti kolanda bapsek nyonso ya papa Maindu ndenge uti koleka bomoni ke l'équipe vraiment na ordre des ordres des ala quitté l'équipe vraiment na kimia nyonso tokomi na suka ya émission ya bino sans frontières ba remerciement na biso na bino nyonso ba bolanda kabiso magote ba kombote to linga bino tellement mingi bo continuer toujours ka ko s'abonner na chaîne na bino info 16 biso tozana pona ko sala bino musala kitoko. Oui, na ko remercier le grand caméraman Aaron Ozaki na biso depuis na morgue na ndenge lelo te ko suksa a na fikini pona ko rendre dernier hommage na artiste et comédien Pichou Maindu. Ba remerciement na ngana yemo ko ambassadeur Monsinga Adolphe de Switzerland na bosanité comme Bayunga Mokonja Espagne sans oublier honorable Jean-Jacques Dinganga en Allemagne. Bambo tabine belé bo s'abonner toujours. Tolunga bino mingi na bosanité moro 16 mm mbala sérieux. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine, tous ensemble.